La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. C'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko na mbote bandeko bolandaka biso 42 tolubaka iya gabi ba vérité ebimi makambu ekwei ba audio ezali bandeko bolandaka biso totiela bino ba audio boyoka nini ekomisa ya gabi nzoto boye internet o matière likolo ya matière bandeko nanga na asir boze belé obiso soto yebi ya gabi mutu tout ayebi ya gabi mutu tout o alandaka théâtre ayebi ya gabi ndenge azalaka ya gabi sera azopela nani ayebi ya gabi te ya gabi azalaki mwasi kitoko ya gabi seri wana azopela nanu azomimona nanu donc makambu eza ebele donc ndenge bomoni santé ya gabi ekoma boye eza na makambu mususu oyo ebombama oyo eza na sima na yango balobi ke mibali ya bato bandaki kolinga nde basi wana babwakela maladi nde basi wana basala ye boye nde basi en tout cas makambu ebimi ebele na otikela bino boyoka explication claire ndenge bazo ko expliquer biso. Alors bandeko bolandaka biso nga naza vraiment mieux placé à ko expliquer bino te na otikela bino boyoka ndeko na biso ndenge azo expliquer selon mwasi oyo ya gabi bimala mobile na ekala ndenge alobi ndenge asala ya gabi bandeko bolinga irsi botelo TV en tout cas nzamba lola pambola bino car nde boyebi ana lobaka toujours bonjour bonsoir mingi dépendant na ero kolanda biso. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Dona bato balandara irsil botelo TV bato balandara biso bayebi ke tolobaka toujours bonjour bonsoir ezo dépendre na ba yo ozo landa biso. Alors bandeko nanga na pesi bino mbote esika no so bozali ba o bolingara biso en tout cas tango koti na émission na biso ko hésiter te ya ko partager. Ba o penza bolinga ya bino irsil botelo TV ndeko koti na émission na biso partager biso partout ndeko nanga partager po makambo ya minene za awa partager bandeko ebele baya koyoka ba ope ba comédien o bazana ya ba jeune fille ba o bazomema pe vi na loyenge en tout cas bo partager bango nyonso baya koyoka loyenge efutaka te bandeko nanga. Partagez vidéo partout na WhatsApp, na Messenger, na Facebook, partout partagez tindela bandeko lien baya koyoka eloko nini oyo komela ya gabi ti ya gabi bomoni ya gabi alongwa mbala mona ki mwasi kitoko biso nso toyebi kala ya mutu ezala kitoko te mesika ya mutu ezalaka kitoko so tozwi kala ba comédienne otali sika na bango omona ke kala na bango bazalaki pena kitoko te omona ke tozo préférer bango na sika na bango. Mais ya gabi kalazaki mwasi kitoko mais ya gabi anuni avant même akoma na 55 ans avant même akoma na 60 ans lelo bomo na ya gabi anuni kaka boye
lelo bomona ya Gabi anuni kaka boye, ya Gabi anuni, donc anuni avant âge na ye. Eza problème bandeko nanga. Nzamba lola pambola bino bato bozwaka temps ya kopartager wana na otiki la bino ba audio to landa nanu nini oye batama na sima ya santé ya Gabi. Nzamba lola pambola bino ba obolanda biso ba obo partageaka ba obo emara ba video na biso. En tout cas so ezamba no liboso tango koti osabone tango zo sabone ko hésiter pété ya kopartager ko hésiter te surtout ya kopartager ko hésiter te ya ko aimer vidéo. En tout cas tango s'abonner aimer biso vidéo partager partout tango s'abonner pe ko bosana te activer biso cloche de notification. Cloche de notification pendia ko permettre yo prochainement tant que tozoya na ba analyse na biso o tala biso partout ici kanyoso okozala ya bo monto lo bara toujours quand vous abonnez activez la cloche de notification. Mbote nanga na mama langai mama princesse Alegria mama Yvonne ici kozali nzamba lola continuer ko pambola yo nzamba lola batela yo nzamba lola asala yo bolamu obika vraiment bolamu nzambe na kimotema malamu oyo o zalaka nango. Mbote na Madeleine Akeita ba gros bisous mama Madeleine ici kozali je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, en tout cas, tolingio mingi, maman Madeleine Akeita, nzamba pambola yo, nzamba sala yo bolamu, Linda Bukulu ya Balinda, veut dire Linda Bukulu de Ursule Botel la TV, Ozo Kanate, en tout cas, gros bisous à toi, et sans oublier mes enfants, Daniela Nzongo, Xavi, Exaël, nzamba lola a pambola bino. Bandero nanga, awa siko nototike la bino ba audio, boyo kananu, nini oyo, leka epa ya Gabriel to nini oyo elekaka na vie ya Gabi yango balobaka jeune fille tango za elenge sepela na bolenge na yo me yeba kotambola na bolenge na yo pour que avenir e cause yo ba problèmité ezana ba jeune fille ebele lelo bazo vivre ba problème ya ba passé na bango ezana ba jeune fille ebele lelo bakuta na ba mabe moko na ba futur. Pourquoi? Parce que passé na bango ezalaka mabe oza jeune fille ya bomba yeba komemela avenir na yo pour que futur na yo e cause problèmité. Ba jeune fille ebele bazo vivre le quoi futur ezate ba jeune fille ebele ba otala ka kilelo ba jeune fille ebele bazo vivre ba otala ka kilelo bazo mona lobité ba otala te ba problème o ba makambo bazo sala mabe o bazo créer ba otala te ke avenir ememela bango problème ba otala te ke lobi ba ozana posa libala ba ozana posa bana ba ozana posa réputation ba otala ngote eza ba vie o to mona lelo na ba jeune fille na biso ba komi ko envier ba jeune fille ebele bazo mema vie na bango vraiment kitoko na réseaux sociaux tozo mona nyonso. Alors ya Gabi kibu jeunesse na ye ya Gabi vie na ye amimango penza kitoko te wana ko machine nga ba mote na ko yana nga kokosa te ona banga kuluba non tozo lo balikambo oyo to kuti na réseaux sociaux o to yebi ke ezala bongo yango nde tozo luba. Ya Gabi vi na ye to pa venir na ye to pe kibu jeunesse na ye to lobela kaka amemaka ngo penza bien te amemaka kibu jeunesse na ye bien te ona mututu na internet ayebi naza mutali boso te ya koya kulubango mututu ayebi ya Gabi akenda ba Angola ya Gabi asala mwa baloyenge bele na Angola. Pourquoi? Parce que nzamba pesa ki nzoto kitoko ya Gabi azaki mwasi kitoko lelo to moni photo boeme azalaki penza mwasi kitoko amemaki atambola ki penza mabe atambola ki bien te po azalaki trop sir na beauté na ye azalaki trop sir na beauté na ye yango atambola ki bien te kozwa ba mibali ya batu kobimana mibali ya batu kobebisa ba vie ya batu ya Gabi owo mona azalaki prête ya osala nyonso abande komona kaka kaza na ye beauté mibali baolinga ye bazolula ye amema ki pena vine na luyenge ngana ye ba série ya Gabi ya ka Cape Town makamyo soza mambolo bate na yebi série ya Gabi ya ka na Cape Town awa omona ke o talobi mama langa ba comédien ngo to kaka bango boende elekeli yo kaka
elekeli yo kaka choix ezate. Alors ba makambu ebimi ebele na otikela bino tolanda après toya kopesa conseil na suka ndeko mema vie na yo bien ba jeune o alelo ezala ba jeune comédienne surtout ba jeune comédienne o bozana no mafuta ezotanga bino na nzoto o bozana no kitoko yaya mema vie na yo bien bino ko boza batu moko boye ba vie ya na bino ba comédien o ete ya bino tala vie ya Gabi ndenge suka tala mama Teresa kuna ndenga komandeka lizeze moko boye bakomaka bamizeze moko bomonaka lizeze moko boye sans esprit mutu mo boye ka bamikala tala Bijou la reine azaki mwasi Bijou la reine mwasi kitoko Bijou la reine pas salivia sali kindumba ayo ozwana ye mwa libala na ye na 17h ola batela libala o azuna 17h loyenge mobala ngo batu kutu ebele bafinga mobala Bijou la reine na réseaux sociaux. Mais Bijou la reine ka mobulu mobali pour aboyi na esusu ye wana komande ka lelo aleki boye lobi aleki boye lelo ake lobi ake eza na litomba moko te yango topesa natiela bino no bolanda tokopesa conseil tolanda no tokopesa conseil na ba comédienne o ya mikie to mona lelo tangu bo pela bo saisir bo opportunité et comme na moment moko opportunité ozala sute mibali ebele ba bimana ya Gabi mibali ba banolu lula ya Gabi ata ya Gabi soko lelo ya longoli bilamba liboso na ba mone kele mingi ba boya ye mais ba bosa na ke bango kande balinga ka ya avant bango kande babanda ko envier ko bimana ya avant bozo mona donc vie ezana ba réalité ebele nzamba bambolio oza mwasi kitoko komema kitoko no na loyengete komema kitoko no te offert souffrir batu komema kitoko no te offert souffrir surtout basia mabala oyebite avenir na e ozala ndenge nini bande konanga na otikela bino tolanda en tout cas partager vidéo partout conseil o ekosunga bande ko mususu tielanga j'aime o s'abonner et ozala bien tolanda. Ya Gabi simbaki na époque moko ya Gabi salaki succès bandeko boyebi combien de basi balila boyebi combien de basi basieta pona Gabriel ezaka po tozana communauté moko boyete dikina tika kaka me na yebiso kakoloba nzoto wana bande ko exposer yango aulata kaka doni kaleso nyoso libanda donc soka ngunza bi boyfo bomona kaleso mutolo libanda aya kolakisa ngana mukola Gabriel menana nzoto kitoko koleka ye na mibalo ya betisaka mituba koma ko regretter komona elo lengi wana bandeko la famille makambo izali toloba te akoli yaya akoli to boite. Est-ce que moni Gabriel? Imaginez-vous de tout mona Gabriel na bilamba. Atika la seko nuit. Auzandeni. Merci pour le faire. Merci pour le tapotage. Tozo mona ya Gabi a lati bilamba avec 4 fesses. Tozo mona ya Gabi lo boko koto donc lo boko bandi ko pasuka yango moko mutuna na kufite. Sikoyo atika la nuit. Et puis Gabriel nini? Gabriel kombo nani boleka soki nani ya Gabi o mibali batanga soyi o mibali basomba ba ombia o mibali bafutela ba biye bakende Kinshasa ndeko yo yebi Gabriel te yo yebi Gabriel bolembo te Gabriel bolembo mokile simbisi touche yo lokolo oyaki théâtre pona koteka nzoto tokosunga yo teka nzoto bandeko Gabriel akoma na bilamba mo kaka donc na yebisa bino na sense kaka ebomba nzoto moi so bandeko lakisa nzoto Gabriel na lipati to yeba ki lipati reine à beauté to yeba ki lipati ya tato ko nuna mais il faut to nuna avec dignité ata ba nzoto ko kende bien sûr nzoto 20 ans et ko kanté na nzoto 50 ans ou ya 40 ans on est d'accord mais oya Gabriel na oyebisa bino le terrain ma boule l'arbitre kolo les supporters est méchant bolembo kiboko lo news makambo ezali ya Gabi ba simbisa et touche na époque à CD Gabriel yo Gabriel a tout anissa mibali mitu na Point Noir na Brazzaville na Angola botu na bana Luanda tango Gabriel ayaki mama
basi oyo mibali na baba mona na mbongo ya tuna sango ba ebiso mibali ya poto kutu koloba te baswana na bandako ko donc ofani na mobali no bobo otala théâtre mobali soka moni Gabriel donc aoyebisa yo mwasi na ekete mwasi ngai te il faut na quitter là donc to yebi pete soki ezalaka kisa séduction soki nini bandeko na nga on essaie tozo continuer bandeko na nga la famille tozo continuer ba audio et na fc bino ba eza tellement ebele tozo continuer tielanga j'aime s'il vous plaît tielanga j'aime meka ko partager lenga partager pour conseil o tozo pesa awa ezaka pona yo moko te partager conseil o ekosunga bandeko mususu en tout cas na koloba ebele pona ko pesa penza conseil ndeko soko ko partager nzamba lola opambola yo to partager partout to partager vraiment partout conseil oyo eko sunga bandeko mususu via Gabi eza vraiment na ba mabaku ebele via Gabi eza na ba mabaku ebele ya Gabi ana mambebele ifwa tubela botali photo o bomoni ya Gabi alati polo noir ya maboko milai o aza ya kotelema bomoni ndenge polo esali donc bomoni liboko ndenge esali likolo ekangi makasi koto osiko eza mukie ya Gabi soko bia longola bilamba na misu na biso toyoka mawa mais comme pe aza na entourage ya malamu te o bakoyi ko conseiller alukata akende baba akende sport d'abord asali ba sport azala na régime alimentaire o akoki kolia asala ba sport a stopper kolia ba biloko mususu surtout aluka docteur a bien alande la santé na ye azonga na ndenge azalaki lelo bomona bana biso bazoki ko katara bandeko na biso basi bayoki ko katara nzoto eza po ba yebite ke soki o changer kaka régime alimentaire na yo o koti na sport okoki ko perdre ata 15 kilos na un mois oko perdre yango soko zo sala sport régulièrement au koti vraiment na régime alimentaire moko ya bien o ezake o stopper ko lia biloko ebele surtout soki o stopper ko tia sukali na biloko o ko melatina sukali soki o stopper eloko wana o koti na régime alimentaire moko ya bien eko sunga yo makasi ekosunga yo makasi na vie ozala bien meloko ya Gabi azoyeba te yango wana me ya Gabi azaka kana baloyenge ya Gabi azaka kofinga batu ya Gabi azaka kovandela bakombo koluka kopelisa moto po ya moni déjà ke anga déjà vie déjà boy a banda kopelisa ba moto na biso lelo toyiki kuna na ngambo ba Jérémie kisongi bimi na poisa kuna kisongi bimi na poisa kuna tokoyela bino matière wana kisongi bimi na poisa mais bazo koka ko réaliser te bazo koka ko ya koloba na réseaux sociaux te ke eza Jérémie nda créer nyonso wana yo mutu moko na Cardozo lobanaka te yo mutu moko na Karinya Mado Kevin Sidney o bloqué ka pamba boy mais bazo bima baya loba eza Kevin Sidney bazo banga koloba ke eza Jérémie po Jérémie okabona na sila makambo eza tellement ebele yango bomonto yaka toujours koloba ya Gabi landela soin ya nzoto na yo tika ba distraction na réseaux sociaux landela soin ya nzoto na yo nzoto eza kitoko te ya Gabi ozalaka boye te yango moni lelo ba vérité monsieur komi ko bima na réseaux sociaux bande ko to continuer vraiment ba audio na biso kande na lobaki eza penza ebele to continuer alors zala mutema malamu ya ko partager lenga zala mutema malamu ya ko s'abonner ponanga zala mutema malamu penza surtout ya ko activer cloche de notification pour que mbala sima tango tozo na ba analyse na biso e komela yo directement esika nyonso okozala. Alors, partagez biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, nzamba lola ako pambola yo. Tango s'abonner, telanga j'aime bien. Partagez conseil ona bande kwebele, ba landa ba yoka, vi ba memara yango na presete. Soko memi vi na o mabe yeba ke fitir e ko rattraper yo. Yeba ke fitir e ko kanga yo. Eloko wana bato ebele ba yeba kango te. Bozo me makaba vi na bino mbilinga, bozo me makaba vi na bino bongo, bozo me makaba vi na bino
mabe bozoye bateke ndengo zo mema vi na yo bwe fitire kokanga yo so na seli bino audio to yo kana fin nango na betela bino lisolo ya ndeko moko oyo ayaki kokweya na fitire kangi me azalaki deja na ndako libala me esengaki a divorcer na mobali wana po abima na papa ya mobali wana comme ya banda kolingaka ba marié abimaka na papa ya mobali na wana sans le savoir metango ye kobala fitire na ye passé na ye eye ko rattraper na fitire bandeko basi o bokomi bizaleli moko mabe o botambola mabe ya Gabi ate ya rabino botala kata ba vie ya bato mosusu otali lobi non na me ma vie na nga malembe bo me ma ba vie na bino malembe presser na vie e futa kate ba wela bazanga tolanda to continuer kolanda ba audio tolanda Kibokolo News makambo ezali ya Gabi basimbisa e touche na époque à CD Gabriel yo Gabriel a totanisa mibali mitu na Point Noir na Brazzaville na Angola botu na bana Luanda tango Gabriel ayaki mama basi oyo mibali baba mona na mbongo ya tuna sango ba ebiso mibali ya poto kutu koloba te baswana na bandako ko donc ofani na mobali no bebo otala théâtre mobali soka moni Gabriel donc aoyebisa yo mwasi na ekete mwasi ngai te il faut na quitter là donc to yebi pete soki ezalaka kisa séduction soki nini bandeko na nga on ne sait pas Kibokolo News mais ya page kamata ba bisou kamata bi pwe mokili makambu to banga makambu lelo Gabriel ya Gabi alati na noir kenda soki matanga bandeko nanga ozo comprendre to lobi o ndengini ya Gabi base kabwani en 4 parties ya Gabi mwasi o abande ko lata doni mwasi oyo kalesio ezalaka toujours libanda donc Gabriel soka lati pantalon il faut bo mona babenga nini ando lata mingi ba boxer il faut mona nini ya likolo slip il faut ezala likolo pantalon na se je sais pas si vous vous rappelez encore na yebite so bozo se rappeler bandeko so bozo se rappeler bo yebisa ngai bo lingona ngai bo kamata ba bisou hein Gabriel à l'époque bandeko mais mwana mwasi oyo aboma mabala mibale mwana mwasi oyo bandeko quand elle s'habillait toujours légèrement Caleçon, il faut mon caleçon Gabi. Il faut mon soutien. Moutolo libanda, Moukongo, il faut mon Moukongo. Yaya. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. Gabriel Babaniko baby ça inzoto ça date des années. Bokende ko zonga na ba théâtre bo mona ke ça date des années mauvais sort oyo. Lelo to koloba ya Gabi oui lelo, mais je vous dis, ça date des années Gabriel inzoto banda ko beba. Ya Gabi ala ko se décomposer vivant. O balobaka ganga lisusu ndengo zalaki ko ganga lakisa lisusu ndengo zalaki ko lakisa bipe lisusu ndengo zalaki ko bipe bande konanga moni ya Gabi ndenga zawana ana basi o ya troubla ba sekaye ba sekakaye ezana mibali o ya troubla pe mitu bakoma kofanda bazotala kaka nzota ngo oyo ngana bomela ki nzoto. Kaka nzoto ango yango ngana bomela ki nzoto yango bandeko to tambola malamu na se ya moyo yo. Bolingo nanga to tambola malamu na se ya moyo oyo. Mutoto ya papa kamata ba bizo. Ce n'est pas parce que ozana nous gêne oya kolakisa nzoto to boite mais salela loyenge na yo malamu. Bolenge na yo okende ko nyate sika o ba nyata kate bandeko nzoto baby yo mwana moso ko bina matako 4 soki vie ya kutu na âge ya vie ya bali na âge ya vie ya bali par rapport à vie ya na Gabi vie ya abanda théâtre zalaka déjà munene na bassin
Mais malgré ça, on a quand même que vie à oui à coli, mais quand même, ils ont tate bakisami mounene, mais quand même, tu comprends que ce n'est pas du pétrin. Mais oya ya gabi bande konangai, ba simbisa et touche. Ba lobi loko la yoza ne loko mususu te. Moi c'est mususu à part nzota koza na mayele na ye. Yo à part ko la kisa nzoto loko ezate, to ko la kisa oke nzoto wana ko la kisa ngo lisute. Bande konanga. Bandeko mokilo eza na makambo eza frapa nzambe toyebi te eza bibaka baka toyebi te eza bisukola sukola toyebi te mais Gabriel oya ya Gabi akosuka boye te walai ya Gabi akoki kosuka boye te nde ya Gabi asuki nzote komi ko se décomposer non. Akosuka boite ya Gabi alobi soko moni ya Gabi boye donc ya Gabi oya bande ko pesa posa oke mobali soki atali ya Gabi ayoki penda ke temisisa nzoto telemi mais ya Gabi lelo akomi soki atelemi liboso ya mibali to ya bana mibali par rapport nde nzoto komi ya misisa elali mobali ye moka lo ami yoki ngai neto lie citron obonde sala nzoto mingai omi yoki mingai yo moko bandeko to ebana kotambwa malamu eza nini tosh eza nini o ekomeli ya Gabi o ezo sala ya Gabi nzoto ekomi mipiku to boyu na biso te nzoto à 20 ans et koko kama jamais na nzoto à 40 ans ou bien 50 ans on est bien d'accord toboite mengana oyebi sabino ya Gabi na ndimite ya Gabi akomi na 50 ans je ne crois pas à cause de la lème sous entre 49 48 je ne crois pas ya Gabi akomi na 50 ans boko milanga nani boko melanga bandeko bino tuboyebi aja ya Gabi boko melanga yi bino tuboyebi aja ya Gabi akoza na age ni bandeko nanga pour comprendre que ça n'a rien à voir avec oh non c'est normal non elle a encore du temps voilà ya Gabi aza mwana 1977 qui veut dire azana 48 ans. Nasi tosilisi penza kolanda tolandi malamu bo comprendre penza malamu problème ango eza nini bomona vie kandi na otu yebisa bino vie ezaka nango na retard te bato musu bakasa soki azo sala likambo mbangu na minute azo welela vie lokwa vie eza na retard azo welela lokola ako échouer na vie eza na retard te vie eza na retard te na lobaka na bino toujours bawela bazanga ya Gabi mema vie na ye bien te ya Gabi akenda ba braza d'ailleurs d'abord toyokango kutu pa na ye moko akenda ba braza akenda ya Gabi atambula partout mais bisika nyonso oya Gabi aleka ba place nyonso oya Gabi aniata ba place nyonso oya Gabi atambola toyokaka ba témoignage mabe et surtout kutu na Angola toyokaka ba témoignage mabe oyeba te eloko nini oyeba te nini o créer na futur na yo ba ya Gabi ndenge ya Gabi azaki mwasi kitoko ya Gabi aboya mabala combien mais lelo bomonde ya Gabi akomela Belleville Kambo bomonde ya Gabi akotela Belleville ezuwa mais ya Gabi ye moko mkomsi ye moko lobango na TV que so ezaki pona kobala mesi abala kala po bandane ko boya mabala ye moko bimisa ngo boye na TV ye moko lobango penza boye na TV bimisa ngo na munoko na ye ke yeso kezaki libala mesi abala kala mais ye moko nda bandana ye ko boya na ye mabala yango tilelo abala te wana kutu ye moko lobaki yango wana kutu muto ya olubananga ngo azate po ye moko alobaki yango abanda koboya mabala po ani po azalaki trop sir na ye abanda koboya mabala po ani po azalaki aomi mona ka kete aza joli aomi mona ka kete ye aza na ye kitoko
ye aza na ye bien eloko moko ekakola ye eza te akasi peut-être akozala kaka bongo me bomoni ya Gabi nde akomi sono obina bino to bando tala bapasse na bango tozwa bafoto ya Bellevue ya kala tozwi bafoto ya Bellevue ya sika tozwa bafoto ya Irsil Peshanga kala tozwi ya sika tozwa bafoto ya Sila kala tozwi ya sika tozwa bafoto ya Dina na kala tozwi bafoto ya sika au préféré bango na sika na bango mais pourquoi ya Gabi to préféré na kala to finga te to sa analyse normale mais bino bato musu comme bozaka bazoba bato musu bazaka bazoba au mona analyse aboye ba osala analyse bien pour no pesa conseil mais comme ki fana kwiti ekota na makila au yaka ka afingi pour bo comprendre kate yango bo sunga ya Gabi te normalement ba fana ya Gabi boza bato mobwe bo bengisa ya Gabi bo vandisa ya Gabi bo solisa ya Gabi alande la santé na ye santé ya Gabi eza kitoko te ya Gabi amelaka bakisi toyebi kamelaka bakisi attention toyebi biso nyonso alors il faut alande la santé na ye très bien munene azo ya wana eza ya kitoko te eza santé normale te eza santé moko eza na maladie eza santé moko kitoko te il faut alandela yango atako to babike o basi babwakele maladie o ya Gabi babwakele maladie o bonde tozo yoka na réseaux sociaux ndenge boucho yoka na teli bino ba audio o boyoki mais il faut alande la santé na akzonga na ba activité sportive azonga na ba activité sportive asala sport a planifié ata 4 jours ata par semaine asala kango ata 4 fois esungae meya Gabi aza makasi na mafinga wana bino boye ko betele maboko wana bino bo sepela tanga zo finga Bellevue bozo sepela mais bota la vie ya Bellevue bota la vie ya Gabi bota la santé Bellevue bota la santé ya Gabi mais boza wana tango ya Gabi azo finga Bellevue bozo beta maboko bozo sepela mais bota la différence place oya Gabi atie loboko soka longoli loboko place ana bomona ndenge ya Gabi akabwani bomona ndenge ya Gabi fwenge one seli lokwa bibona sima kitoko te mais peut-être tanga banda kosala vie babanda kopekisa ye ayokaka te peut-être ayokaka te aboyaka koyoka amemaka vie na mapeka amemaka vie na mapeka atambolisaka ndenge ya lingi yango bomoni lelo to te ya génération ya lelo bazwi babimiseli biso lisu TikTok babimisi su TikTok babomi lisu su génération lelo eza kitoko te génération lelo komi génération moko esi ebebi génération lelo tomona ba jeune fille bakomi na vie appréciée tomona ba jeune fille so bazo welani na vie toyebi te tala génération lelo ndenge beba basi bakoma convier bazo mema vie lokola avenir ezate omona jeune fille moko exposé na nzoto nyonso libanda omona batala eza na ba challenge mususu muto azoko se respecta ko yoko sala te momona ba challenge mususu ba sala aoyeba teke lobi kuna azana besoin ya réputation lobi kuna passer na ye koki ko rattraper présent na ye na betela bino lisolo eza na ndeko moko ndeko wana azalaki mwasi kitoko kombo na ye Arlette azalaki mwasi kitoko na quartier na biso tozalaki kobanga ye omona penake ya yo kitoko tona se bino kitoko ya banda kokipete ya banda kobima na bapapa baninga na bapapa mibimba bovanda kabe bayaka kaka kotika ye na bajip alalaka na ndaku te mama bango azangaka conseil ya opesa ye po mwana nda banda kosokipe na famille mama na ye azangaka conseil ya opesa ye po mwana nda banda kosunga bango mwana nda banda kosokipe na bango alors conseil ya kopesa mwana ezalaki te bandeko nanga mwana mwasi ana asunga famille atangisi baleki na ye na mbongo ya kindumba mbongo abimanga na bapapa batu abimanga na bapapa batu aye na ndako aye kolesa mbongo wana pa na bango eyo salake ka ndenge ezalaka akoli na ye ya wana akolaki na ye aye penza kokoma na âge moko avancé a décidé atika kindumba oyo asala aluka mobali abala
aye okutana na tonton Herma na Canada. Akutani na tonton Herma na Canada, tonton wana sepeli na ye, bakutani ka na ba réseaux sociaux boye, tonton wana yeki koya voyage liboso bakutani pe kepe kotala ye, tonton wana sepela na yaya wana pas possible. Tonton wana soka ye kotika yaya na quartier tozo kamwa toloba yaya azu mobala kitoko boye tu azu mobala gêne en tout cas. Akomi pe kosambela pe sivi na ye na Jésus Christ to komo mone pe habillement na ye échanger. Bande konanga. Tonton Herma azonga kana ete azongi Canada ba continue kaka kosola na mwasi na ye. Ba continue kaka kosola na mwasi na ye. Mwana mobali ya batu yaya alongwe Canada. Afuti pena biye na ye aye po aya kobala mwasi na ye. Bandeko. Boyebe loko ni esalemaki. Ba jeune fille bo me ma vie na loyenge te. Ba jeune fille bo bimara leona ba papa ya baninga. Bo me ma vie na loyenge te. Boyebi fitir na bino sikezo kende te. Papa azana bana na ya ba jeune garçon yo bimara na ye. Oyebi te so kokutana na mwana papa na nzela nini. O akolinga ya konore yo na vie. O akolinga ta okimia na vie. O peut-être eza mobala vie na yo. Bandeko, ya Arlette, basaleliye, bapesi facture, batindi nini enveloppe ou batindara na famille, ke famille ya mobali, ezo ya kukutana na famille ya mwasi. Tito zolo babongo, papa ya mobali, ayebite ke mwaso bazo ke kobala, yenda zaki likangu na ye ba vivra na ye pendant 5 ans. Papa ya mobali ayebi eloko wana te. Papa ya mobali a accepté, mwana ya ye, mwana na yazo ke kobala mwasi. Yaya. Libala wana, amoni kete, mwaya salangwe pa na bango ezate, bake kusalangwe pa ya papa leki na bopo, papa ba ya Arlette ayeki kokufa, papa bango kufa ki, alors ka nenge zaka papa zana bo moite, papa leki alubi, il faut bake kusala libala na epa na epo yenda tikala ki loko la papa. Baye kokende na ozone, esika papa leki na bango azalaka. Baye kokende. Famille mobali pe pesi pe enveloppe wana, mobali pa uti pe Canada ye, abasali pa enveloppe, mobali pa pesi mwasi na eka anenge zalaka. Ba tongisi pe bilamba ya predoti. Mobala lobi ndete zo kende boye predoti boye, tozo ambala moko facture. Tozo ambala moko facture, toya nango po ngande na uti Canada na yebo, nazaka kana 2 mois ya makambu nyoso, do nazaka kana 2 mois pamba, nazwa facture, to sala makambu nyoso na bala mwasi, comme ça ngana zonga na kena mikanda wana o ya libala to sala na kenango, pour kena déclarer mbangu aya. Bande ko bolanda histoire oyo, eko forti, eko encourager bato mususu, histoire o, erotiki sa bato musu mabe. Tonton Herma ayepe mukolope ya libala pe koki mukola ya famille mobale ki ko présenter na famille mwasi koki ba mema mi peti na ozone uo papa wana papa ya mobali ozaki likangu ya mwasi ayebeka mwasi ye muko ayebaki ne famille ya mwasi te pozaki papa mukolo bavandi famille ye boyebika soki famille ye mwasi azalaka na nte babombaka mwasi babombi pe mwasi badiscuter na bango na pona predot famille mobali lobi toza penza pressé tozobala mwasi na biso mbala moko mobali fazonga a Canada fazonga na makambu nyoso. Ok, bapesi bambongo après d'autres comme natangu babimisa mwasi. Babimisi mwasi boye papa crier, papa lobi jamais non. Moi nanga ko bala Arlette te. Mobala bandi kolela papa, il y a un problème. Alobi okoyo ko bala Arlette te, bala mwasi musu na ndima. Arlette okoki ko bala ye te. Mama ya mwa mobali wana bandi kolobela mobali na ye problème nini o libala mwana ko bebisa makambo mwana te o eza problème nini papa moni moya bomba eza te papa moni ke na ko bomba na ngai te na luba na nga vérité na miswa batu alobi Arlette ozalaki mwasi na nga na bimi na ye 5 ans passé azaki mwasi na ngai
abandi koloba na famille Arlette nasalela eboye seri moko akomaka na mutuka nasombela eboye nasala boye ale o mwana ngaki ekobala jamais papa asimbi mwana mobali babimi bakei famille bakei Arlette atikala ya Arlette ana atikala amiboma to asala nini soki alingaki ba o marié te soki alingaki papa wana te mais peut-être passé na ye elingaki rattraper présent na ye te passé na ye elingaki rattraper présent na ye te lelo ba jeune fille na TikTok bazobanga lisu te mobala bato zwa biso zaka ona pona mibala bato eza nango mabe te mais passé na yo un jour muta olinga yo longolo na pasi muta olinga bongiso na vie aozalaka muto aozalaka yebani na mobala bato yo lingaki papa bato ato moni sugar daddy ba sugar daddy yo bozoloba un jour okutanaka na mwana sugar daddy wana obebisaka vie na yo yaya wana nazoyebisa bino ti lelo yaya wana bala te yaya wana ti lelo abala te ya Arlette wana ti lelo nazoloba na bino yaya wana abali te azaka kipana bango atikali kobala te mais peut-être soka memaka vie na ye na loyenge te soka memaka vie na ye bien soka tambolaki na ye bien musu libala malunga oyo alinga abala yango wana abondela mobali lobi nakobima na mwasi abimi na papa na nga te nakobala yo te o tosalaki tosali tobimi me nakobala yo te ti lelo abala te yaya wana ti lelo akoma iki ya quartier bavie apprécier efutaka te oza jeune fille mema vino malembe tia vino na losambo nzamba yebi avenir merci na bato bolandaka biso nayaki kopartage na bino loko oyo mpona ya Gabi esali pasi yango toye kopartage na bino ndeko olandi biso bande kino suka meka kopartage le biso osabone soki nano osabona te na chaîne na biso zwa temps ya kosabone partage biso na Facebook partage na WhatsApp partage na Messenger nzamba lola akopambola bino en tout cas ngana bino tokutani mbala nsima soki Yesu Masiya azongi te o azana mato ya koyoka ayoki o azana motema kobomba abombi o paza na makoki ya kosalela asaleli viba memara yango na presse te bomoni ya Gabi ndenga suki epi babajara makambo ekomisaka motema mabe yango bomoni ya Gabi akoma motema mabe cible na ye koma kaka belle vie azonga boye belle vie anyata boye belle vie poni motema mabe ilata esika. Merci beaucoup, bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.